Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV ya bino Darling Love ye la canon ba mbote partout place bozwami na profiter encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo boss ya pembe mbote na yo papa et pourquoi pas na Freddy Chibangu a Jetrada ba mbote na yo na maman Madongo ma la patronne toujours kaka na rendez-vous des stars émission rendez-vous des stars Darling Love lelo ayambeli bino mwana mobali wa benga mina kombo lalu bino mo boyebi ke abande ko cité babar lelo lalu akomi na hotel vraiment toroye bango lelo awa na rendez-vous des stars lalu so okota to sa elo ngo moi rapidement pour ça la bien bonjour lalu. Ouais, bonjour Darling Love, la patronne de Kaolobar. Malheureusement la patronne te patron awa ezali papa Sibou Mutombo awa toza na Congo Check Check TV hein. Mbote belé na papa na biso Sibou Mutombo. Babi merci na ningo célèbre sur le rakitoko boy pour toi rolé kara babi Congo Check Check ndé makambo. Émission rendez-vous. Quitter donc c'est que yo babi na boyo te na poto donc voilà quoi. Merci beaucoup Lalou toyeba ki yo na ba système ya ba bar mais siko oyeli biso innovation ya siko zotanga ne ba hotel donc monde na loba na bato ngana za comédien mo na rosila te ba comédien belé na poto ba ya bango po trop monotonie on comprend ngana pesa toujours ba devoir na na masula ba bar lelo eza devoir au comédien mo akoka osala ngwaza te lelo kanga partout na poto ba yebike professeur de la bière yo mudaye ba bar nyos to sala succès na monde entier na beta yango ekanga na longwa wana na ye na mpeshi kanga na ye na dongo beige kanga na yaki na bamukala kanga na ye na mungombo bio ekanga ne na fandaki siko na beno na kota 2018 na nini fona kota 2018 ne lokasika na fandaki na sali ba recherche na bi eza na ba flamingo to sela kala lelo ba ba comprendre nango te on comprendre et comment les gars inaperçus or ba père kala ba na posa ya mo ba fandi faut pas se retrouver na ancien succès on comprendre pour lelo ba elibiso opération flat or eza différent entre flat na flamingo on comprendre pour nena lo ba flamingo eza mo latin français ou na latin donc neng mo pe flat et ou na flamingo donc faut te ça ba respect belé pe na ba flamingo et non ba flat d'ailleurs mon qu'on a fandaki na boulé faut na ko mo lobela siko on est ba flamingo. Merci beaucoup na koma kolobela ba flamingo to bandina na komi na bandal na komi na bandal flamingo ni déjà oyo yebi na komi na bandal to na flamingo mo sala succès kala salama on comprend flamingo salama donc moi na tout ya bandal yebi yango. Merci beaucoup Lalu toye na commune ya Kitambo na Kitambo wapi na Kitambo to na ba flamingo lo ba dekindar to na ba Soweto na Vélodrome to na ba Carrefour de ba flamingo simaka Kitambo à l'époque wana toye na ngiringi to na ba flamingo lo ba mambo ka sera ba chel ba wana to na ba flamingo lo ba dépôt au général de Fanda olala comprends to na ba flamingo lo ba les cascades pour aller à plein fois dans sa génération surtout les cascades n'angiringir. Toquel na lemba to akana ba flamingo lo lompoko. On comprend vers lompoko ara musique. Donc flamingo ya liboso o banda kota sa opesa carte. Et ara flamingo lompoko. Ce de longwa to akina ilons. Ba flamingo na sangisa batu na flamingo aina. Oyoka wera imba kofi aina. Mukolo flamingo wana à l'époque. Toye na matete to akina nuit blanche. Nuit blanche ke ndaka sango ba papa lutumba ba yemba ba vena so Carlito la sa ba yemba nuit blanche na matete yango ndo sanza so matete nyo so flamingo wana. Merci beaucoup toye na njili sko flamingo po na changu centre ba flamingo zaki na njili to akina ba flamingo lo bibende na wenza set to akina ba flamingo lo buaka na quartier 1 to akina ba flamingo lo ba bokambo ba flamingo simba njili à l'époque wana to akina ba flamingo ba kionzo kompo ba itimbiri. Donc on est là qui vraiment na njil so côté en côté so vraiment na njil à l'époque. Kingasan to na bafano. To na flamingo bafano. Comprendre? Oh le des plus good obeta kuna lobby. Donc ce de longona to na flamingo kin kiese. Ouais sangisa ki koto na nyos to kin kiese à l'époque. Merci beaucoup
Oh, Penako, vient nanga JP Panda 5 fois ballon d'or na Suisse. Alobaki la lusoka longole loko yo na côté western. Hein? Tokei na Kinkole. Na Kinkole to na benda mukila. Gomban benda mukila. Po benda mukila wana na bina yo à l'époque. Yango mbia sangisa Kinkole. Po yaki Mobutu président Mobutu soka uti ba biuta utayensele andoza awana. Okomban e amu bomi munda na mo système. Vi andoza awana. Na benda mukila. Nansele. Toye na Maluku. Na Maluku sko elaka mutu moko nem dara na droit sala Flamingo à l'époque. Et Pierre Moulele. Aga ancien bourgmestre à Maluku. Comment nene? Pierre Moulele. Comment ya Flamingo? Comment nango ya ki Moulele. Premier Flamingo est dans 50 chambres. 50 chambres. Dans la zone 1, zone 5, zone bango tout bando c'est la Flamingo wana. En plus le seul Flamingo à l'époque yaki na mai. Comprendre le coach Sorolipe à l'époque. Lalou pardon to fait trop nakin vraiment bana poto balobaki na tout nona no eloko yo to kenena nous pena na Congo Brazzaville. Na Congo Brazzaville na utero sola kuna to bando la ba mingi yaki ba VIP to yaki na ba ramdam okomba to yaki na ba bonne humeur ba l'époque wana donc mingi li solo oyo na lito to expliquer no batukin okomprendre pour la plupart balanda biso ba mingi ba kinois ba vena so kala ba na posa na ba yoka vous comprenez? De vous mettre à la commune la Kenya avant de bima libanda. Na bossa ne placement ko Kaluka. Na Kaluka, tu as mis ambassadeur. Tu as mis ambassadeur, c'est Rwanda Kanga na Kaluka. Tu as chez Mungale. Vous comprenez? Vraiment na Kaluka a chez Mungale. Quand tu as les Kanga fort. Bon Ngalema. Ngalema tu as la Tungalema. Tu as na Tungalema. Ba koto ba ni ba DGC wana. Tu as na ba Dubai na Mimosa, mais na ya Breaking. Tu as na ba Flamingo lora ba Kodia à l'époque wana. Mais titima alobi nangana tu na yo mongo na ngaba poye vraiment avant na vraiment na rond-point ngaba. On s'est retrouvé. Ay, tangala biso Flamingo moko na rond-point ngaba. Soko kosi mais titima na sima caméra olobake lalu okosi. Na ngaba to na ba Flamingo lora diam. Flamingo diam. Mais titima okosa biso bieni. To na ba Flamingo lora la montagne. Oyoki fa Robino MB bataya boezali na la montagne na ngaba. E banda kala. Vous comprenez? On a trouvé immigré, on a bandakala. À l'époque, on a. Tu as dit à Marseille, qui est moi, Ebi. Là, monsieur Bézé, me côté, on a trouvé bandé. Merci beaucoup, Lalou. Namakala. Public Senga, on a publié Senga. Namakala, tu as na Makunzi. Comprendre? Flamingo Makunzi à l'époque. Tu as dit Flamingo, le Jaribou. Lafayette. Vous comprenez? Donc, on a un moutou, on a un moutou de recherche. On a recaté la télé, ça va devoir la personne à comédien. Mouton comment ça t'est? Ah, j'arrive, à l'époque, moi na makala ya solo sokota j'arrive, toi moi na makala te. Bana poto ba wala ba yibi. Vous comprenez? Donc on est à Kibongo. Évoluer, bah limiter, aller partout et aller évoluer. Na basala kiboko na Kasavubu. Na Kasavubu, toi qui na hôtel Soleil. Et à qui na Lukandu na Shaba. Wana Kasavubu c'est roi ba benga Dendal. Commune à Dendal à l'époque. Comprendre? Et à la qui se te longwe wana, tu est-ce qu'on a la Kivu, na Chikapa wana, ni Chopi. Wana begi ya Kala. Se te longwe wana tu na Canary ne Chopi na India. Na India. Tozonga toye na Ipen wana. Na Ipen biso nous tendance la Tungalema na ba kango déjà. Ah, na Ipen pe basala ka Tungalema. À l'époque Ngalema ba bana ba boss. Ba on bandoko ta Flamingo, ba ndo linga route ba papa ba yeba. Ba no ma système ya ko bomba ma. O comprendre? Ba on ya bongo. Bango babanda ya bongo na bosanité. Limité. Na limité à l'époque limité ki ba bo a vida. Ndeto yeba ki biso nyonso. Sko limité ba 11e ri ba 10e ba no esko yo na nini? Na Mumbele. Na Mumbele ala Flamingo mo série mo Grand Libulu. Grand Libulu sangisa ra fort. Flamingo msuma samba. Osane ndo mataron po ngaba. O comprendre? Tu as ba Flamingo lo les copains. Wana na Mumbele. So tu na kingabwa. Pour kingabwa pa ki centre ba Flamingo kingabwa to na Kaisala. Flamingo Kaisala na Bwangongo. Tu as ba Flamingo lo Delo. Ba Flamingo mswa vanda sangisa siko Sankuru na Mukila. Donc bona kingabwa to la ndanga yebiango. Sankuru na Mukila. Merci beaucoup. Bongo na Selembao. Na Selembao to na X-Score. Tu as Flamingo X-Score banda prison ti kuna kitokimos. X-Score mtanda frapper à l'époque. Na Bumbu tu as ba Casablanca. Tu as ba Bombo Secret.
comprendre ba flamingo makasi à l'époque wana titi mana ebite azokosa ou bien ndeni oh bon mo secret public bango wana ba yebi yango Jonathan Jogo akosa ou bien ndeni ozomona donc eza ba biloko kala à l'époque ba sepelaka comprendre bon mo secret ba Casablanca ba Isabella à l'époque Tangala comme flamingo mingi ba prêtre ba kenda fréquenter et ba kenda ko to ba prêtre ba kenda ko fréquenter pour ce ko habitant ba kenda ko fréquenter anati au moins à se masquer quoi on ngate ke ba yeba flamingo ouais kasi on lo batie même bana flamingo ka moko eloko ba bena tuno yango wana flamingo ka mo ba ba na commune na commune faisant na commune po jika nyo suti ba yaka ba na commune mo afanda en plus bangon tout de ba holandanga ba source na bango za na kisasa na yolo to ba flamingo lo ba mako to ba flamingo lo lubamfu ba vieux lubamfu à l'époque to ba flamingo lo itimbiri to ba flamingo lo inga et pas mettre taureau comprendre wa ce que est-ce qu'on a nini na kauka to na juka gogo comprendre flamingo sangsa à l'époque wana grand frère Godzilla juka gogo to ba flamingo lo ba Manchester o comprendre c'est ce qu'on doit na matonge potolo bela kala mut c'est ce qu'on a matonge to na flamingo bwaka longo na ponga biwana o comprendre so de longwe tu es dans la crèche et pas héritier mfuki ya ka flamingo ko landa tende ba modifier betage bongo ya ka flamingo tu as lalu to qu'est-ce qu'on a barumbu tu as na ba hotel tu as na ba hotel ya ki so ke tondi so to ki mango na Milano de flamingo makasi na barumbu ki Milano o ndo sangisa barumbu nyonso tu donc moi na barumbu no so poto ya kala so kota ngote se ko amona barumbu te zona ki na commune ki ndaki na ba aina ndaki na flamingo mo sala ka succès à l'époque wana aina ce qu'on est tondi ba père bandos ko mong na mavado c'est mavado tondi bano ki mambango sko na lokumu wa Zaire de lokumu wa Zaire wana yaki dédié par Yemo Mobutu na kindele kuna za ba fin fond ba on nyos bandos la monga fula na monga fula otuna été ça tombe bien monga fula toki na ba anti sorcier flamingo makasi anti sorcier ce to longo ko toki na les cocotiers na monga fula ba flamingo esimba monga fula à l'époque wana kisensu toki na pandomai avenue mona honorable Néron Mbungu double bransard pandomai parce que pandomai ando sangisa ba Saddam ba musicien ba ngotu ba noya wana ce to longo wana ce to toki na schéma fifi e kenda ka sangoma fifi so tuni mwana kisensu nyo so yebiango Lingwala toki na oncle Kumar et kenda sango oncle Kumar titi ma kosa ou bien ndeni na lo bana mamba solo oncle Kumar toki na ba Waikiki ba flamingo makasi Waikiki toki cheveux bourax na l'union replice o simba o bona pigeon na bina yo ngalema tout on osala tungalema o komba Masina toka na le verso na Petro Congo toka na flamingo la pelouse bemé na cep ce qu'on est tonu to kimis comme mon bemé na Betani toki na 125 et andor sangsa affaire à couzo bandi pe kala à l'époque et arabe na couzo nango comprendre wana yaki ba flamingo e sangisa ki ba koto wana à l'époque donc bana tout ya poto ba tout baza kuna ba yebike munyo na commune na bango a se retrouver on comprend de ba se retrouver na ba commune na bango omoni batu ba yebenga makamba bar ba yebela ko makamba bar professeur de la bière mais na minute comme changer comme monsieur Flamingo parce que devoir on appelle ça monsieur Flamingo batanyo so ba Flamingo tout nyoso tangi ozwaka te ya kotambola commune par commune okende koyeba ou bien osala ndeni mais ça ba tinela ko par mail que ça ba recherche omoni boulot nyonso tout et méritera recherche sans ça na posa boulot ekende bien faut luka biso d'abord ba du mo na parler o te poudre te ngala linga boulot donc babilo na ngani nyosu na sala so yebi bien eza ba innovation on appelle ça devoir na ba comédie mo muto akokangwa zate na beta ba bar nyosu o sala succès na monde entier muto beta ngwa zate na flamingo oyo donc eza recherche boulot na ngana zwango sérieux yango mona na kata na te bref no mona ke na papier te na beta ngona mutu autour na pèse de task au niveau to lobela na ono oyo simbikisi te tumende bon ngana na kisi na rapna na kisi eta pamba te ko sa mambo pamba te ngana na kisi na ngana na ngo yo poza nango
comprendre Pourquoi on c'est la nzamba batu nzamba na est kuna ba problème ezali za besoin a ça non ba problème ça kuna yo ko se batu la loi ta yo moko na voix normale pena na bi na yo darling tout mon ara qui cité ba bi expérience pe kontaka on comprend ngai elo na lingara mingi eza répétition na répétera trop na parler conception oyo ba flamingo oyo ezuit un mois mobimba ya ko répéter on ndako parce que yebisanga avant bimisa on a marché avant la bimisa on a marché pendant minutes que ça a marché on comprend donc na bi que Congo check ba ba site biso ba oyiba émission oyo ba okata ba parti ba otsana yebi na ngai et pas biso sera télécharger avec une clé à ça les loro morote ah donc père na biso mutombo en tout cas merci na système otsa na yebi que o ezaki ndingu po ngamona benga ngono po na benga likolo oh comédie on sa battle ah comédie ko kanite ngana recopier bat menga ba recopier ngati yo boke ka ba comédie yo ba mikolo bazam salo yo ela yo ye na ndenge na yo bi ngana bima na couleur na ngai na respecta ba ve na ngani nyonso po même ba ve modéro ba ve ça ba ve bango tout ba na ngai petit félicitations oya na eloko mona art na nous alati o comme s'appelle le Congo ya bat ba kende Dubai o sotika laki bon ngana sala nyonso tanga babar nyonso na pamba ngana sala théâtre te pour me manga na Dubai ngana voyage avant Dubai comprendre que na Angola déjà na mamba théâtre na te ba comédie mzo ma tadi kibala na akenda ngote mais nga sina kenda donc eza na ngelo rote bato ba kenda coup de chapeau to beta ne masolo na ngai na ba flamingo eza devoir muto ko sala ngwaza yo mo yebino ke muto sala ngwate ko devoir ni no tikela na bato nyonso ba roya o ba roya ba comme neti idole moko boye ba bimisa nde la loi otanga ba komba ba hotel to ebite o roya wana ko bando kotanga ba kombo ya ba mituka ou bien ba nini yango devoir ni no tikela ba ouais nga na websa bango ba soira temps on répéter pour moni rit na boulot oyo yebi boulot ondezalaka lelo na Congo po bima eza pasi pour s'imposer au téléma batala yo eza pasi comprendre pour ça tu na bakulu na yebi pomba zali so tu na fufu vie modéro azali ato copier nen babara modéro ale fufu nya pa yaka raza na ye masala funya raza na ye mais à côté mai idée ba ba vie modéro comprendre zo na mizo ba benga ba wana na vie modéro fufu nya ga kenda funya baza na yo bo Sénégal masala na pese mbo déplacer na poto ah kasi on do lo baté au moni ko copier na monotonie ebomaka parce que ngane na za boye muda ko copier ngaza te mo tsoki bien nga muda ko copier ngaza te pour nga sala monotonie te donc moi là si là ezate so ba fandi bateka ba bar bando sekana bango so ba fandi batali mungombo bio bando sekana bango donc nana ba biloko na nga o muda ko sa ngaza ko so do sisi ba flamingo to ko mani so si ba flamingo ba consommer na flamingo ba consommer flamingo pour ça il ba surprise wana na bombel bango surprise lem susu oyo ko eza ba cimetière to ebande ba cimetière ni to tanga ba cimetière ko nana kupa mutali boso na kinsuka bakundaka oyeba kasi on lo bat obi côté kuna ko mabe répéter les mots o mais on lo bana yo eza ba innovation ya ba innovation o photo créer to ya karate ba tunzo ebi ande aza bongo to bina so de lo lo ba za POT mais ngas ko le ba monde ba do se la tanga bar mais ba yo comprendre que na est-ce qu'on a flamingo et ça des gars ko ba on sait que bien professeur peut ça bien normal quelque bar mais ah to na flamingo au monde qui na bouleversé mon programme bando sekapi ba bibi no bana chambo makasi na biloko yango sala ngo bongo po sala ngo na voix normale te na mitso ngala ko mona la loi que za sokoko na bango ah bon ba zo rande ba so ngo changu e ba nango eze kola nyonso o comprendre mutali boso ke nda poto za mona changu de bien ngo bien ata camion sala accident panza ndenge poto na voix ni voix normale to agena la voix normale matale ba inaugurer aéroport ya kei ba bana ndinga kindo mais nyonso ya biso kasi tata kindoki na njil makambo na kombo na njil matie na 4 heures changu makambo na to salama muda osokola ba moni papa ba bimele salama eza normal comprendre innovation source ba makambo ya na changu wana e ba nango o comprendre donc coup de chapeau na bandeko tout ne bo recevoir eloko yo on a le bango bongo eza devoir eza pont muda ko sala ngwate message danga yango na lo ba comédie moko te okoka. Merci beaucoup, Bomoni Lalou. Lalou a créé, yo peut créer, yo et ça là vraiment bien. Et Lalou Tozo Kabwana déjà mot de la fin na yo pour la émission la biso ya lelo. Rendez-vous des stars en tout cas na rendez-vous des stars lelo pena bokanga me pandi makasi pour Lalou ya libino makamwasika. Ouais, merci mot de la fin ça. Na bandeko tout bolandi biso. Professeur de la bière toujours yo malgré tout comme mais c'est flamingo. Mais ma barre pesa na on ba il a trop
to consommer na ba bar te yo esu na mususu mais nyonso ezaka yanga moko ata na beti ba bar esimba donc bozo apena temps ya ko consommer bo s'abonner massivement na Congo check ya vena biso boss Mutombo papa yo ebi oza papa bana belé osola no bien na bana yo papa na ebi ke moi muke na kozwa kaka na rapesa mbote na vena nga Lazance Pedro les Juifs na kata Suisse ba simba masola bilamba na vena nga Flora Pambani les Japonais na pesi bino mbote sans oublier José de Londres mon vieux ya Charlie Malula Dior na pesi mbote na Anana Mogrosso na kata Hollande na di Luma na kata Londres na pesi mbote na Banque Mondiale le vrai exemple à suivre Jive Toya na pesi mbote na Noiriti Gemena ba simba nga bango yo wana na robosa na peti na tonton baba chiletena di titre na kata Paris na pesi mbote ya Charlène Makanda na bosen de Céléos Cram PPR double yo déjà dans marché na pesi mbote na LBG les Bogards double face numéro na ngezali plus 243 89 688 2000 89 688 2000 waso bobengi bozwa ngamoko bobenga benga mo ba conseil ça la rapé bien au moni leur artiste à ça la relo raboye so bozo pesa ba conseil et motiver ngapé na sala ba makamususu WhatsApp na nga ya ngwana numéro Facebook obeti la belle maleba ozwanga Instagram mali maleba officiel ozwanga Kalis Mbokila na kata Brésil mbote no ya ngwana babi bientôt anniversaire na ngati na senga rasité bientôt anniversaire là pour Mutombo yoka mawa apesi ngata kaze moko Papa Mutombo, papa anniversaire bientôt. Papa na sengi, na leli pena na sengi. Sepe na ritsa robenga nga, ya kozwa mbongo papa tindelio. Et ça ngabe papa poyo kabana yo mbote na bandeko tu ya poto tolinga bino ming na ba ona bwagi na ba ona bwagi te bozaka na kata mutema. Donc voilà quoi, merci. Merci beaucoup, j'espère que vous avez vraiment ébélé à Kolanda. Émission Rendez-vous de Stars est toujours présenté par Darling Love la Kano na Kanoti na Kati mama et botama mulubo ka sentiment na rana fière Rosa muluba pona kitoko na Kati. Merci encore na mon boss, mon patron papa Sibou Mutombo de Palmont papa. Merci beaucoup pour la confiance, pourquoi pas na Freddy Chibangu Ajetrad patron des patrons. J'espère que vous avez vraiment bélé à Kolanda. Rendez-vous de Stars, lelo la rendez-vous de Stars bokanga mi pandi et na profiter encore na remercier moi la mobile ozana si ma caméra metitima o asali ke bomona image o kitoko mon réalisateur metitima nengna lo ba retire tia kotanga vraiment na munoko to monani vraiment na émission Eroya to ebiteni ni Eroya rendez-vous des stars vous avez droit de savoir Eroya banarara check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo